mesdames et messieurs, tous en émission Nabiso Évangile et Communion Api. Lelo na kati émission Nabiso tous vu opportunité ya koyamba moko na basal na Nzambe azali pe musicien et abiso en Angola précisément na kati ya Luanda. Naza vraiment dinte ya ko présenter ye moko akopesa biso kombo na ye akolobela biso soki azanani. Ngai simple présentateur nabino ya émission nabino Évangile et Communion pi nabengami nandeko Serge Lutumba nazali évangéliste moko ya musala na ngai zali ya ko mema ba information liboso sika bino bozali. Bonjour. Bonjour. Oh, bon dia Dishko. Bon dia. Nayambi une émission na ngai Évangile et Communion pi bazotala biso na mikili na poto bazolanda biso na Angola na ebité soki okoki ko se présenter kombo na onani na balandi bazolanda biso Évangile et Communion pi. Merci beaucoup. Nga kombo na nga frère Joly et Zola et naza musicien et la musique gospel et naza marié père de 4 enfants. Nansi boiko bosili koyoka lolenge nini invité nangai à se présenter à Pesibiso kombo na ye frère Joly azali marié papa Joly na ebité soki okoki kolobela biso obanda miziki ndenge nini. Bon, nga musique vraiment eza loba papa ya eza makambo oyo na botama vraiment nango na bomwana même maman abandaki ko rappeler ngai tant na koli que à partir déjà ya 6 ans nazalaki déjà koyemba banzembo nga moko bango bandaki ko comprendre te banzembo msusu ya mikolo banzembo ya bato akala omona so na yoki yango na capteur mbala moko na yembi donc ezalaki eloko moko na botami nango après toyei kobanda vraiment na âge ya 10 ans na église catholique na Bakizito. Papa Joly na si oyebisi biso ndenge obanda musique na yo naza pe na besoin koyeba est-ce que Papa Joly parcours na ye na kati ya église depuis obanda koyemba obandaka na église moko wana ti lelo ozali ou bien depuis obandi koyemba otamboli na église na lingi na yeba pe. Bon, nga vraiment banda na bandi carrière ya musique gospel na tamboli vraiment na ba église ebelete vraiment na Congo na bandaki na église Emmanuel ezaki tout précisément na bon marché et tant on a voyagé na Angola na sali 17 ans na église Carmel kota pasteur Soki. Actuellement naza ko évoluer na Nova Vida na église oyo bipai tozali katesika oyo ya pasteur Gofer Luzolo. Papa Joly ozali musicien au passé temps ebele na ba musique oya église na lingi na eba intérêt na bino ezalaka nini koyemba na kati ya ba église o tomona na bato mususu bazoyemba libanda bazosala ba concert bazosala ba mbongo mais bino bokangami na église bo bénéficiaka nini. Bon biso vraiment musala oyo ndenge Pierre atuna pe Yesu atuniye mais biso totiki ndako totiki ba famille tolandi yo te kosala yo eloko nini tokozwa Yesu azongisela keka ke non o nyonso atiki ndako atiki famille na ye aye po asala musala ya tata na présent akozwa les centiples dans l'avenir la vie éternelle. Donc ce qui tozali koyemba différence na biso ezali ke non tosala yango po toyebi ke non le présent tozwa les centiples pe toko perdre rien parce que na l'avenir tozana la vie éternelle. Donc yango tosalaka musala oyo ya koyembela Nzambe.
nayoki yo korépondre ngai otangi kombo ya Pierre. Mais ceux qui te zongi vraiment na kati, to remona ke bino nde ba musicien bopesa ba passer mutu passe. Pasteur aokoma na tongo a préparer église culte nae, musicien aokoma tamso après retard 30 minutes et puis a obligé paille na liaité. Paille mikolo mabilambe ezate. Paille. Est-ce que autant a commencé mais bino pe bozara pe mutu passe ya ba pasteur hein? Bon, eza pe na ba classe par classe. Nayebi ke ndenge bato mingi balobaka no bamusicien babongamaka te ekenda kaka bongo nde babakena moyaka nyonso afingisa bayaka nyonso. Mais eloko lobi eza vraiment vrai ke non mutu mpasi eutaka mingi kota bamusicien. Mais nga na parcours na nga vraiment nazala te mutu mpasi mpona bapaster parce que nayebi ke no mosala tozosala toza ndeti bakoéquipier toza bacolaborateur naza pe serviteur ya nzambe ntango naza koyemba donc nakopesa mosali na nzambe te mutu pasi. Ngai nazo s'adresser vraiment te nazo take yo ntango na moni yo na yambi yo musicien na moni lo oza ambassadeur ya ba musicien nyonso nauti ko participer na kilti moko lelo tant kaka louange adoration sili passer à matikote ba musicien bakena bango libanda na ba téléphone. Est-ce que bazaki na kilt ou bien baaki libanda? Bon, eloko wana vraiment ezelo tozo bunda nango vraiment mingi surtout na ba musicien biso awa na Angola tomona ngo mingi emso pasteur na mama mateya babimi libanda bazo solo ndire mateya ezo concerner bango te. Mais ngai en tant que un adorateur azali mutu o azali premièrement na obéissance ya parole. Donc ce que moni un adorateur mutazo bakanaza adorateur asa ko obéir na parole ya nzambe te wana aza adorateur te. Parce que Bible même solo bakeno Dieu cherche des bons adorateurs. Donc ba oyo bazali ko adorer en esprit et en vérité. Donc nzamba zo lukate ke non ba mingongo oyo kitoko wana église a besoin de ba mingongo ya kitoko wana baza ko adorer mais na esprit te pe na vérité te. Nzamba zo lukaka ba oyo ba adoraka en esprit et en vérité. Donc yango na totile melaka vraiment biso na bandeko naza na bango totile melaka vraiment place wana. Na yebi ke na ba groupe to passer pe na ba temps wana biso komela biso même na église moko mate bandi biso nso bimi di banda to bandi ko koloba tozo ganga et pasteur na micro bibe bino ba musicien bobonga makate ndeni bosa makelele. Donc et comme là biso souvent de loin nous saluer Cordon Bagino Baya na Congo na Salem esika ya papa ya molimo na ngai papa Israel Mbambi na pesi bino nyonso bana Salem bote Moïse Matuta mbote bino nyonso mbote tozosaka mosala ya nkolo oyo papa alakisaki biso. Cordon Bagino abengai ngai yebisi ngai asilisi mosala na kilt ndenge kaka ezalaka mikolo toza na confinement moi offrande et communauté apesi ba musicien bambongo transport net juste net biso za 150 apesi bango 150 kwanza paille libanda discussion incompréhension na yembi na robela tem supa poumon na toki na yesute mais comportement na ezanzambe ou bien zanani. Bon, comportement on a vraiment nos alavements direct et nzambe te parce que ngai banda na bandi musique même en Luanda ce que qui kutuna na l'église nous na passé donc na Carmel na salle 17 ans non na réclamé na banda ko kende makolo mona tant musu ozoka no son te nazo ka soni te tant musu na saison ba coopération na pai te ba coopération ezate ou bien tant musu murmure na palais te ko murmure ezate loba omoni nini ngai vraiment musala ya nzambe na sala ngoma na ba sacrifice
na rocha bato bayebi ke non omona oyembi obinisi bato maintenant est-ce que tikala ko na tende ni olongwe na yo te nazozonga makolo olongwe na yo ya pe olongwa na yo te na olongwa pona ni kasi bo rocha falo tikala te na rocha omoni ni moi bino émission bo compliqué te toza compliqué ndeni omoni ni so za bien olongwa te eza kolongwa te omoni na vie il faut koyeba elo nini olingo sala rocha titi koto vraiment ya olongwa te ndimi no transport problème ezate soki ke non na osala ngo pona musala nzambe ata oya ga musala nzambe ato ya ka musala le maso pa be ezate olumirimete te ngai vraiment na za bo na za témoignage parce que batutu bayebinga même tindenge na bala doki musala nzambe ngai nanu na senga mbongo te na église pa okufa pauvre okoko tuna batutu bayebi ke non mais na lobango ke non naza mutu moko naza un homme béni naza musicien moko même na Luanda naza musicien moko béni parmi ba musiciens oyo balongoli soni peut-être que non ngai na batawana bato ba ke non ba musicien ba bonga makate naza vraiment près jeune oyo asala mariage abala que non est-ce que la Bible de Bobeb Samusala Bible bi mutolia na mutoki na ye ngama na beti na dore na toki elote mwete musala baby te omoni biso toza batumbimbeka eza vraiment ndengo lobi wana Bible lobi même ba pasteur pe ba yebi yango que non doki mutu akolia na mutoki na ye nzambe kiti bato bakwei ponga na dora ki sio na zonga 50 kwanza omoni nini omoni soki toluki justice ya bato msusu yozozela msusu pasteur apeso 1000 même su nzambe apeso plus o comprendre nga na monango ngai tozala na baninga ebele tobaobetama bamiziki lelo baza na mokili baobetela bamiziki mais tobaokende msusu banzonzingi boke boye bapesi msusu 100 boza msusu 20 mbongo ekoki te na bi te botikala nango mais namona nzambe apesanga plus koleka kutu na ndenge babaosenga bambongo ya banzonzingi nzambe apesanga plus nasi boyoki mosala na nzambe musicien monene ya mboka na biso ya Luanda bino bato bodeklara mpona ba 150 kwanza nasi boyoki so ozwi 150 kwanza lobi olingo olia lobi kuna olingo olia complicado lingande oyamba Christ comme Seigneur et Sauveur soki ya koti 4 na yo ba 150 ba 200 ba 400 et zano normal ndenge pa ya papa na biso joli abali na musala na ye ayebi o nzamba osala ye nyonso tokoloba te nayoki obimisi album est-ce que opesa biso titre album yango te bon titre album ezali O Tempo Já Chegou napesi yango na portugais O Tempo Já Chegou eyinkolakisa kaka ke non ngonga ekoki avant to lobela yango nanu na osenga na régie na biso bameka kobalanse biso concert moko osalaki na kati ya église totala yango et après tozonga tomeka kosola mwa moke mpo na album mpe na makambo mosusu ya action. Aleluia. Senhor, fala, Senhor, na minha vida. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Aleluia, Senhor. Tu és o Deus, Senhor, Pai. Fala na minha vida, Senhor, Pai. Aleluia. Senhor, olha como meus inimigos se levantaram, querem me matar. Eles compraram caixão, cavaram buraco, querem me tirar. Mas onde está meu Senhor? A última palavra da minha vida sou você. Pois eu sou o que tu dizes que eu sou, mas não sou o que o mundo diz que eu sou. Pois eu acredito na tua palavra, na tua promessa, Deus da minha vida. Pois quando tu fala uma palavra, a minha
minha vida mudará. Quando o Senhor falar uma palavra, a minha vida mudará. Aleluia, Senhor. Até os médicos disseram que meu caso não há solução, meu Senhor. Disseram que já acabou minha vida. Vem, me ajuda, Senhor. Pois eu acredito na sua palavra. Eu acredito na sua promessa, Senhor. Quando fala, Senhor, na minha vida mudará, Senhor. Quando o Senhor fala, Senhor, a minha vida, Senhor, fala. Fala, Senhor, fala, Senhor. Senhor, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor. Oh, papá, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor. Fala uma coisa, minha vida mudará. Fala uma palavra, Senhor, minha vida mudará. Basta só toque na minha vida, minha vida mudará. Cantamos junto. Fala uma coisa, Senhor, minha vida mudará. Aleluia. Fala uma palavra, Senhor, minha vida mudará. Basta só toque na minha vida, minha vida mudará. Preciso tanto de ti, Senhor, minha vida mudará. Oh, fala, Senhor, fala, 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 Senhor, fala, Senhor, fala, Senhor. Aleluia, Senhor Deus. Eu acredito, Senhor, na sua palavra, Deus. Eu acredito na sua promessa, Pai. Quando o Senhor fala, Senhor, na minha vida, Pai, a minha vida mudará. Aleluia, Pai. Senhor Deus, fala, Senhor. Aleluia. Senhor, olha como os meus inimigos se levantaram, querem me matar. Eles compraram caixão, cavaram buraco, querem me tirar. Mas onde está meu Senhor? A última palavra da minha vida sou você. Pois eu sou o que tu dizes que sou, mas não sou o que o mundo diz que eu sou. Pois eu acredito na tua palavra, na tua promessa, Deus da minha vida. Quando tu fala uma palavra, a minha vida mudará. Quando o Senhor fala uma palavra, a minha vida, oh, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala, Senhor. Lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim. Muda minha vida, Senhor. Lembra-te de mim. Oh, lembra-te de mim, Senhor. Oh, lembra-te de mim, Senhor. Lembra de mim, Senhor. Sacrifício de noite e de dia, Senhor. Oh, lembra, Senhor. Lembra-te de mim, Senhor. Abre, Senhor, porta do céu. Lembra da minha vida, Senhor. Lembra-te de mim. Aleluia, Deus.
Lembra de mim, Senhor Pai. Lembra de mim, Senhor Deus. Tu és o Deus. Aleluia. Merci na bandeko nyonso bauti kolanda concert na biso oyo ndeko na biso Papa Joly auti kobeta nasi bino mo bomoni mafuta nasi bino mo boyoki Nzambe ezaranoka facile yo azobeta yo fungola motema ya kota akabo esili na bino bozotala ngai na bandako na bino ba o non ba mbele kola mokonzi pe mobixité na osenga bino boyamba ye nyonso bozana ngo besoin apesa bino pai album na yo eza na combien de titres? Bon, album nanga eza na 6 titres. Et le belini na album na? Na album wana nazoloba ke non tango ekoki parce que tango nazwaki inspiration ya album wana ezaki avant confinement. Donc nalali namoni kaka voix moko ezopesanga ke non au tempo ja chego donc olingo lakisa ke non temps ekoki donc temps ekoki eza na makambo ebele donc so na bina kota na mozindo donc tolala moi mokie toyeba parce que balandi ya évangile komi api bango balinga pe bayeba baza pe bana nzambe temps ekoki ya nini tolia yosani ya bitumba tango ya nini toito kufa yesu alinga ya yebisa bongo. Bon, en général temps ekoki ezali vraiment nazo pesa message oyo na bandeko o bazana no distrait na mokili ke non to se préparer parce que temps ekoki oyo tolingi tozala enlever parce que tout le monde ndeti na ba confinement oyo église ezaki fermée pour la première fois église ezala fermée donc na histoire non tout le monde a makambo yote mais église eza fermée mais enlèvement non esalamité pe bible zote c'est que non église iko mata avant antichrist aya asala misala te bi que antichrist aza derrière na mokili mais pour abanda ba œuvre na il faut église et mata yango nazo pesa message o na bana na nzambe ke no ba mi préparer ba mi bongisa ma parce que ngonga ici ebelemi donc ko préparer ça ko mitala bomoy na yo ndenge ni nozo ko tambola o se sanctifier pe oyeba na ko tambola lolenge oyo nzambe alingi kokota na nzela ya bulu yekete potebi ke no makambo ekomi belé na mokili tant ngonga ekoki nazobenga bino bokota bosabone ebele na YouTube na biso bobeti kombo ya Lutumba Serge bosabone ebele information eza mingi tant yango ekoki mingi toyaki na bango batikali na kati ya confinement pour la maladie au coronavirus. Tant que ngai na yo toza en vie faut toyebaka kokumisa nzambe et pe totika nyonso ya mabe parce que tant totika ngo eza malamu mpona biso pai nalingi oyebisa ngai osimbakisi te kosala succès lokola nani wana? Bon omoni ngai makambo ya musique eza makambo ya nzambe nayebi ke place nyonso nalekaka oyebi ke bozosimba kisi mpona kosala ba succès bon ba oyo baza kosimba nayebi te neti nani wana simba ngai nayebi te yo nde akomokweyisa bato bon wana yo moto ozoloba ngai nalingi nakota na bapolémike wana te ke no polémike te nde omona yango akomi mpoli ozoyeba te oyoki yango te akomi mpoli soki peut-être moto akomi mpoli babengi azoya bato bazobeta église ebandi aobeta na 16h akomi 18h esezalaka bon wana ye ayebi nani azosalela soki ayebi ke non mosala nzambe donc ndenge azalaki il faut tina suka azala kaka bongo donc succès to gloire ekoki kochange yo te donc po gloire beauté eza vaine mais oyo abangaka nzambe nde ye nde motu oyo nzambe asepelaka pai adoration eza nini koadore eza nini? donc adoration ezali kaka ke non koloba oyo nzambe azali pourtant toza koadore donc na mo ya ba grec euta na
proshkuneo. Donc adoration, premièrement, ils allaient se prosterner, donc face sur terre. Donc tant tout à l'adoration, attitude ya mutu o azali se prosterner, ils allaient attitude o ya mutu aza obéissant envers Nzambe. Donc un adorateur azali mutu azali ko obéir na mokeli na ye. Lelo bino ba mission ndenge boyemba pe ndenge bo se comportera na vie normale boy. Bien na mona reza bat mi balé. Nani? Ngai na poser aux ngelinga sunani. Yo ndo opesanga ba réponse. Tenga na ebite yo mtu otuninga ko na bandeli. Oyo bobimisaka adoration na monoko na bino na ndenge boko se comportaka nga na mona ngo batu mibale. Bon, wana ezali ko dépendre na mutu parce que tant ozotake ke non otobimisa na monoko na mona ndeti papa na biso bosala ba jeune te non ba jeune surtout osala ngo libumu ekita jeune elambeki mananzoto omoni jeune ya solo okonda jeune ya solo ezate ke non komataka na montagne kolata kotia saki jeune ya solo baolo bango nezai ke non zwa lipa na ona tango wana pesa babola batu bayebi ndete ke non na ndimi siko ndo koteli ba musicien na comprendre ya merci to continue pas ni jeune ya solo ya jeune ya solo ezali ke non tango ozali na état jeune donc biloko na yo ezali cher pona yo pesa ngo babola pour mingi bakansaka peut-être ndenge totelema boye totanga liloba nzambe te totanga liloba nzambe toyebi moto azosala sacrifice to azosala jeune aolinga te amilakisa liboso bato ke non osala jeune donc yo moko na kati ya motema na yo oyebi eloko nini ozosala sacrifice nini ozosala yango wana nde oyo tolobi ke non jeune ya solo na balandi oyo bazolanda biso na batele na bango na ndako nayebi te okolobela bango nini mpona album na yo soki bayoki yango baosentir nini mateya nini eza na kati ya album na yo message nini ezopesa bango. Bon, message ya liboso oyo nazali koloba nzembo liboso na lobi fala Seigneur na lobi nzamba loba est-ce que opesa biso ta acapella na mote fala Seigneur fala Seigneur fala uma coisa minha vida mudará. Basta só toque na minha vida, minha vida mudará. Lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim. Donc, tant nós aí koyemba nzembo, na s'inspirer na Mardoché. Pai, eu bigo zoyemba fort. Ah, merci. Mais en kailo mo. Ezang. Vous comprenez? Tem. Ah, vous comment le voyez? Tem, non comprenez? Elo ni ezang. Oyemba fort. Ebo elo ni ezang. Mais nga mwana kutana ina mutu mwa epsenga e musique vraiment so que faut pour les canasima. Té, Adam a raison. Adam a raison. Parce que nga tant au tourner kinga et puis que tant na longue na église catholique. Na sala epé musique na mokili. Na ça na biso ma omeka a rappel la loi omeka. Oui. Negela na mo. Omoni il faut to éviter te yoka osengi mais na liboso eza na ba pasteur eza na ba na nzambe na koko wanga na te mbuta mutu luambo na yebi banzembo na eni donc ceux qui tolongo na biso na émission MOP na gidi boyemba na te bon eza na ko ngana za ka hypocrite te na za ka hypocrite te na yebi luambo azaki mutu moko autant nazaki kokola na bandai kolinga banzembo na ye po abandai kopesa mingi ba conseil zomona donc yango wana na bandai kolinga mais koyemba ndeti boye nayebi ke non ndenge naza moyembi na kolo donc eloko moko oyo etikali kaka nakumisa ezaka musicien nini chrétienne oyo yo vraiment olinga makasi pe oyo aza modèle olandaka mpona yo. Bon, un musicien ozaka vraiment modèle pour nanga azaka ka papa moloto oyo baki nako tika molimo na lor mbongo vraiment banzembo na ye vraiment ya papa moloto inspirant nga mingi donc tanga bandai koyemba même na ba radio sango malamu vraiment ota la test
otala esprit ya mutu aza koadore, otala mpe attitude ya mutu. Donc makambo azoloba, donc ozovivre ngo kati ya mutu. Donc adoration moko prophétique, donc makambo azoloba ozotala. Namoni tokomo chité tokomo koma na suka ya émission na biso. Ezali émission na biso évangile ekomi wapi oyo ezopesa mapa ya moko ya basali na bino évangéliste Serge Lutumba. Nazali wana mpona kopesa bino, nazali wana mpona komemela bino basali. Lelo na yambi Papa Joli oaza moko na bamisi ya munene na mboka na biso ya Luanda. Nasi bino mo boyoki ye pai nayebi te soki okolobela balandi na biso nini parce que tokoma na suka émission na biso. Oui, primeiramente quero agradecer a Igreja Nova Vida em Cristo que nos recebeu neste lugar e o meu show passou aqui. Estou a agradecer ao pastor Gofer Luzolo, bom pastor mesmo que nos dá sempre conselhos, que me apoia muito. Eu queria chamar o povo de Deus, o povo de Angola. Esse disco, o tempo já chegou. É um disco que vai ajudar muitas famílias em casa e que eu estou a demonstrar o que Deus é, o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, o que Deus pode mudar na vida de uma pessoa. Quer dizer, quando o povo de Deus vão comprar esse disco, e eles vão ficar sempre alegres, a bênção de Deus vai entrar nas suas casas e Deus vai operar sempre, porque ali eu estou a dizer que Deus vai operar e à frente dos inimigos Deus nos dá força e poder. Então quando vão comprar esse disco, eles vão receber mesmo a bênção de Deus nas suas famílias. Agora, pona bandeko mususu na bamondi ndeti na RDC na libanda ya mboka na lobi ke non CD nanga oyo nazali kosala ezali CD moko malamu ona lobi ke non tango ekoki soki bosombi yango ekosunga bino na bandako eza vraiment évangile oyo nazali koloba oyo nzambe azali monene ya nzambe doki boyeba na kosomba yango kala mingi te ekoyeba na kobima ekozala vraiment malamu napamboli mingi baserviteur na nzambe oyo bazali kosoutenir ngai yo moko pe ozali wana Papa Lutumba ozali vraiment kosoutenir ngai pasteur na biso Gofer azali kosoutenir vraiment nzambe apambola bandeko nyonso bazali kosoutenir musala one bandeli tina suka ngai nazobengaka boya osoutenir mosala na nzambe osomba badiske na ye bino bato otyaka misapi ya baresema ya bapirate bosunga te osomba mwana na nzambe mosala na nzambe amela mwa miliki asomba chemise asomba pantalon lokumu ezonga nini pa ya papa nayebi te okopesa balandi numéro ya telefone na yo ntango mosusu na kidiba bakobenga mpona kosoutenir yo bien mwa conseil mwelo mwa moke bon numéro na ngai ezali 928 73 58 35. Merci balandi na biso ya émission na biso évangile ekomi wapi nauti kosilisa na moko ya basali na nzambe o azali musicien moko ya munene na mboka ya Angola bino moko boyoki bapropos oyo alobi na monoko na ye ezokoengage kaka ye eloko nga na kosenga bino bosoutenir ye bosomba basede na ye bobenga ye mpo boencourage ye émission na bino ezali évangile ekomi wapi oyo epesami pa ya moko ya basali na bino évangéliste Serge Lutumba papa na Samuela Lutumba napesi balandi nyonso mbote napesi bapartenaire na biso oyo baza na France mbote mingi kuna na komona mama Jocelyne Kabemba namoni bao baza na Belgique napesi mama Bibita Ntsona Nyangi mbote elongo na mobali na ye soki natali na Irlande namoni mama Mandobi Kembo na papa Vicky Ozana napesi bino mbote mingi nzambe na ngai apambola bino na nyonso oyo bozosala mpona bomoi na biso mpe na misala na biso surtout na kati ya confinement oyo tozalaki nango na bosani te évangéliste Makuku pesa tango ifweni place ozali on est ensemble toza bomoko namoni tokomi na suka pai ozana mbote te opesa moins de 3 personnes
Bon, bambote ezangaka te ndeti na kini nakopesa petite sœur nanga Bibishko Ngambote na Londres, nakopesa mama nanga Clara Mbote, nakopesa bana nyonso ya Istar, église ya Istar bipai oyo nayambaka Yesu, bana ya Ina, bandeko nyonso ya kini ni na Luanda, l'église nyonso ya Luanda, Assemblée de Dieu Makulusu, l'église Carmel, l'église Mère, et l'église nyonso na pesi ba pasteur Mbote, vraiment nzambe apambola bandeko nyonso oyo bazali ko soutenir musala na nzambe, nzambe ayeba na kokanisa basali na nzambe oyo babaki na ko se sacrifier na tango oyo ya confinement, nzambe apambola bino. Merci. Tokomi na suka na obosana te soki lelo naza o naza na zoloba ezoba na monoko na ngai ezalaki na papa moko o encadraki ngai na kombo ya Israël Mbambi révérend, azali responsable ya église Salem na Congo, précisément na commune ya Lemba, eza na bypass na pesi mbote papa mbote mingi tozosalaka musala na baoyo natangi kombote na pesi ba passer nyonso ya ojaenda ligue ya passer ojaenda passer Bosco na pesi mbote na pesi bino nyonso papa Teo Kisoka bino nyonso na pesi bino bambote. En tout cas on est ensemble na habité numéro na biso le kanase na osenga bino bo s'abonner na kati ya YouTube na biso bokbeti Lutumba Sergio bo s'abonner massivement tokomi na suka numéro contact na biso le kanase o amonike aro soutenir musala na biso a obenga to sola na e zape malamu. Prochaine émission, ciao.